UNC viva! UNPS viva! UNPS viva! Merci bandeko na ngai. Ya liboso nalingi tozwa mwa tango moke pona kokanisa bandeko na biso bakufi pe bao bakufa na Beni en premier lieu et puis partout na Congo. Un petit lelo ezali mokolo esengo. Esengo pona ndenge tokutani awa ebele mais tobosana te que nangonga o tozali awa kosepela victoire na biso sur la dictature. Dictature eza na ba victime oyo na minute oyo tozali kolomba batondisi boloko oyo batongela biso awa. Tokanisi ndeko Eugène Diomi, ndeko Jean-Claude Mouyambo, ndeko Franck Diongo, Nabo Sanité ba jeune, Jekoko Moulumba, Christian Loumou, Beni Carbone na baninga na ye, ba victime ya injustice na ya dictature. Donc, Bolina nous va bien à Baoudjana. Mais, Kassignon Soana et Zali, preuve que Tozali na démocratie. Bato babani na bango kinya, basali mouvement na bango atakutu, batutu bako sepela na mouvement na te, mais la liberté. Batu moli motote, babomi motote. Yango wana mokolo lelo ekoki kozala mokolo ya esengo total te po bobosana te mowei na biso président national ya UDPS akundami nano te likolo ya motema mabe ya bato bazali kokamba mboka. Donc tango tozali kosepela na lisanga oyo tosali lelo tozala pe na makanisi na bayebanso wana na wuti kotanga. Thème oyo baninga bapesi ngai ezali ya kosolola na bino lisolo oyo ya oyo etali bomoko lisanga to pe unité ya opposition. Bolandi awa tozali à peu près Mangomba 7, Mangomba Sambo. Nalingina tuna boy. Est-ce que nakati wana yaba combattant na biso nyonso wana? Bao bazali na courant mai bazali? Oh batinda kaba na bango na classe sans problème bazali? Oh balonga likambo nzala bazali? Oyo bazali na liberté ya kosala ka ba manifestation babo makabaka ngaka bango te bazali? Donc nyonso wana elakisi que tozali na destin moko. À partir du moment où tomonaka pasi moko minyoko moko tozali bongo na destin moko. Destin na biso symbole nango ezali lelo le 29 septembre tolobi biso banso wana miso na bino peuple mokonzi tolaki bino te tokotrahir bino te tokokende bongo tina le 23 décembre 2018 po mokolo wana ezali mokolo ya mbongwana
bomoko oyo tokosala yango na ba circonstance nyonso moto akokabola biso te eloko tosali awa lelo na miso na bino peuple mokonzi mpe na miso ya Nzambe aza kotala biso likolo ezali tomeli mbondo ya kotrahir peuple te oyo akotrahir peuple kombo na ye likama bino moko mutu bokozwela ye sikoyo mokano biso baso ndenge tozali awa tomeli mbondo tokokende na bomoko kasi po bomoko wana ezala makasi batata bamama bandeko bilenge surtout bino bilenge nalingi koloba na bino comportement na bino pe ekodépendre na bomoko na biso botika banda lelo makambo ya kofinga ba leader kofinganaka entre bino ba combattant alors que tolakisi bino que toza na bomoko makambo oyo tomonaka na ba réseaux sociaux to pe oyo toyokaka banda lelo esili abuo boyebake lelo ndeko Jean-Pierre Bemba ndeko Vital Kamerhe ndeko Martin Fayulu ndeko Fredi Matungulu ndeko Moïse Katumbi ndeko Adolphe Muzito na ndeko Félix Tshisekedi basali be famille bo soki olingi kofinga alors finga biso banso soki olingi kumisa biso banso likambo ya kokabola biso ezali te ekodépendre na comportement na bino na likambo etali kopona candidat commun bobanda te kotia bapression epa balider oh non leader yo kozatima mutu wana te ye nani po eloko ebomaka congolais yango wana eloko ebomaka congolais yango wana nalobi boye tango ya kopona candidat commun ya opposition toboyi bakombatant ya leader songolo to pakala bakenda nsima na ye baloba oh non yo za danze yo leki bango koma yo ndima olanda mutu wana ye nani non likambo oyo toza na yango lelo ezali likambo ya kolongola banguna oyo banyokoli biso uta le 17 mai 1997 mokolo wana pasi ya Congo pe cauchemar ya Congo ebandaka lelo tozali na des millions et des millions de morts pour le 17 mai 1997 tokanisaki ke balibérateur bakotaki na mboka toyambaki bango na esengo tolobi oyo bamobutiste nde mabe me tomoni lelo ke bamobutiste bazali bana mike oyo tovivre lelo esalema nanu na mokili te Congo ezali mboka eza na bwanya mboka eza na richesse ebele mais peuple na ye ezali peuple ya suka awa na mabele oyo ya Nzambe asala ezali normal te nyonso wana po tofungolaka porte le 17 mai tolobi baya kolibere biso distraction wana ekosila le 23 décembre 2018 nayebi ke batieli biso bapiège batieli biso machine à voter batieli biso fichier oyo ya lokuta ezala machine à voter ezala fichier oyo ya lokuta soki biso toza na bomoko peuple congolais ekolonga biso soki moke te etali détermination na biso bomoko na biso soki tolobi na liloba lioko moto moko te akoki koya kobalola yango
La voix du peuple, c'est la voix de... La voix du peuple, c'est la voix de... Bobo Sanayamote. Nzambe otozali ko sambela. Azali Nzambe abokasi. Asala bikamwa. Donc, soki totikali bomoko, tolobi liloba lioko, naza sûr que victoire est le 23 décembre 2018. Voilà. Moi, Mokem aloba nazagi na yango. Ndenge bolandi, ndeko Jean-Pierre Bemba alobi na bino. Na mikolo mizali koya liboso. Toko kutana toujours na format o ya bandeko o bazaliawa. Toko solo la likambo ya candidat commun. Toko solo la likambo ya programme commun. Boyeba ke programme wana ezali mayele nyonso bomonia o esangani pona kobimisa bino na pasi pe minyoko. Toko kotisa état de droit oyo prophète nabiso, leader nabiso, Etienne Tshisekedi a pesa vie na ye mobimba. État de droit wana ezali pona ko protéger citoyens congolais. Makambo lokola o ezali ko saima na Beni. O esalema na kamwena nsapukuna tomonaki. O ezosalema na Baituri. Nyonso wana ekosila na état de droit otozali koloba. Kimia pe boboto ekokota kati ya mboka na biso. Enfin toko se tourner na ba besoin réel ya ba congolais. Pasi ya mai, pasi ya courant, pasi ya kelasi, pasi ya kolia, pasi ya kokende l'hôpital, nyonso wana tala ndenge ya kosilisa yango. Po toko sangisa mayele, toko linga pe lisusu ba aventure te. Kota mbongo na kesa leta oza mbongo ya bana Kongo makamwane esili. Tokotonga mboko oyo pona ba Congolais, pona bana na biso oyo tokotikela mboka oyo. Na suki be wana na sengi na bino banso boza na kimia, boza na confiance na biso na pacte oyo sala tokotrahir bino te. Kolo abatela biso banso bozonga na boboto na bandako na bino. Merci. Bato oyo bazali na tribune awa ebongi bino bokita liboso pour que les leaders baya koleka calmement. Voilà, vous l'avez suivi, il vous a parlé en direct. Ainsi s'achève notre journée de ce jour. Tous les leaders se sont exprimés. On parle d'unité, on parle de la machine qui ne doit pas exister, on parle du nettoyage du fichier. Tout a été dit. Mesdames et messieurs, nous espérons que le peuple congolais aura suivi avec acuité ce qui a été dit et que nous allons le mettre en pratique. Voilà, encore une fois, nous étions ici en direct de l'esplanade, où je peux dire, du boulevard Triomphal. C'est fait, c'est dit. Voilà, très bientôt, encore une fois, on reste ensemble, branchés. Vous étiez sur code 243, nulle part ailleurs. Bonne soirée, au revoir.